Bande konangai, bo fêter bonne année na banda kuna bana, bino me nga na fêter bonne année na bana nga na ba hôpital. À cause de ma femme Serge Lukusa. Quand moi saboti le 10 octobre 2022, année aussi là. Car ndenge na sala ki so erreur ya liboso na si moi si bon vu pota césarien nga na bimaka trop musala nga na sala kana préféré on nga toujours na pas maman bokilo ba finalement ya moto bona boy. Na lule bango taxi bazonga na mwana ya bébé ozo ko ça 3 mois lobby. Elle a insisté à accompagner biso na ndako baza juste na le samba. Tozu taxi na komi wana. Pendant que toi qui na taxi na ofuta na moni mwasi Serge Lukusa promoteur école Le Chandelier à Benguié. Mbote bana MDG TV mafuta sikizalinga wa bino mère d'orchestre la grande dame kande to mesana wa opesa basongo pe opesa conseil nzambe apambolela ngai bino boyibili pambole zanga ate zwa kiti ya kande na loba na bino vanda tia makolo na mesa to pe na kiti zwa mai toji toti to café relaxé yoka lisolo na kimia pe yoka toli ya la grande dame bande ko sango ya lelo ezali ya soni ya maope ya pasi koyoka makambo koleka na mokili oyo et na communauté na biso ezali vraiment triste et regrettable et babizalela boye to ko déplorer et en tout cas makambo il faut esila bande ko esali pasi pe mawa papa abeleli même si na ba micro abeleli et pas na ba journaliste abeleli na ba radio na ba caméra parce que marambo ekomelie et sali soni pasi pe mawa bandeko tata wa bala mwasi na ye na mbongo s'il vous plaît babana depuis quelques années plus ou moins 3 ans aeko non 4e année déjà je dirais parce que ça en 2023 moi c'est aboti moi ali en 2019 moi na mibala uti ko botama na octobre ka o ya lobby awa donc beba ok ba 3 mois mais amawana ya passe ezaki papa kangi mwasi na ye na mobali mosusu esalami ndenge ne selon lisolo nde toyoki ndeko na biso mwasi abanda kobima na promoteur ya école na bango et na kobima na promoteur monsieur Serge Lukusa asali mambo soni ya pasi pe ya mawa na kobima na promoteur asa promoteur quand même asa marié ana vie na ye ka ndenge mokili ezalaka na makambo nango ye mpe aye kobala na ndenge na ye e na kobala wana babalani na papa na biso bokomona na bilili akolela bavandi ndako moko apeseli mwasi mbongo tak mobali deja bandeko azwi likanisi ya kobimisa mbongo mpo abala mwasi c'est que alingi mwasi premièrement et puis azwi engagement ya kozwa soin ya mwasi na ye na famille na ye baboti mwana liboso na 2019 mwana mibale baboti kobota ye na octobre ka ya année passé awa papa lobi natinda mwasi akende pa ya mabokilo biso boyebi bino boyebi na Afrique ndenge ezalaka eya neti bavio ya bacascade ya bapoto te so moto aboti en tout cas elle a droit au repos il faut vraiment asukola mai ya moto et aza na wale nde tobenga yango bazwa soin na ye bakipe alia avanda kimia et surtout que elle avait accouché par césarienne pardon donc akoki kosala bamisala te akozala en mouvement te faut avanda kimia azela po te kauka non seulement pota en tout cas nzoto ezonga bamama bana bana toyebi makambo yango ndenge ezalaka mwasi so aboti kobota kutuka ya normal par voie basse baconseillaka il faut plus ou moins 3 mois avanda sans mouvement
papa simbe na noté à récupérer. Combien césarienne parce que tu es césarienne les arapota na bota mes 3 premiers enfants na voix basse yasuka na boté na césarienne les a vraiment pénible. Et je me rappelle même temps on a zoné là qui moi d'activité après plus de 2 ans hein, moi d'exercice gymnastique bino boyibika mambo ndenge ezalara pona oluka regarder moi taille banini. Et il m'arrivait des fois ceux qui na sali ba mouvement ya makasi ya ba abdomen wana ewe mo babilo to sala wana juste pona libumu et soit moi hein moi ebota moi muscle do elongola mo ba mafuta quoi. Et quand je faisais ça et ça dérangeait ne ba période mo pena na kataka complètement mais moi na si akoli comme déjà tata mobimba so 4 ans siko. Je me rappelle l'année passée na sali ba exercice moi makasi na oka pena na sali bumu kota pota na vraiment on dit comment obenda na ngai parce que ça pota donc mikolo séculaire ebele et combien pota oza nanu ya mubesu moi je dirais na 3 mois en tout cas pota eza nanu bandeko boyebinga na ya mabe na makambo oyo esali pasi mawa pe ya kokamwa eza ke ndeko mwasi nzoka ndenge mobali azongisaki ye akende kolandela basoin ya bamamba kobota tout ça ye azongela na ye babisengo na ye babilengi na ye na promoteur bandeko na pota ya césarienne s'il vous plaît et na bébé ya moke ya 3 mois bandeko na nga nayebi te o makambo eza makambo minene o makambo ya makambo kosakana nango te. Et papa na biso qu'est-ce qui s'est passé boyoka ye ndenge azolela na caméra Chibau chibindi ekoti na ndako bana bakomi kobela et naza sûr et certain wa bébé faut sanga oui parce que il faut qu'on analyser ba fête eza ba réalité oya na nzela ba mambo boy ya ba bondumba ya bosoto ya bosalite ya lolenge ya boy tu es marié plus grave tu kobota kalate siko obima libanda mais attends il faut na éviter il faut ngana en fait ngana osanga kombo bino boluka kombo obengango bandeko nanga esali ke papa na biso bokoyoka ndenge moko aza ko expliquer abotola téléphone à mwasi na kanda pourquoi parce que bazaki bango mibale lié le monsieur en question à bengi et comme tout homme qui se respecte boyebi mobala azala roi surtout africain ndenge to vivaka tu es avec ta femme en pleine conversation pas téléphone est sonné et mbala mort qui a se préoccuper na téléphone sans dire un mot même pas chérie excuse ou encore na répondre à un appel ka 6e sens nde balobaka sali a botola chombo bino boyebi lelo ba téléphone ekoma système à ba code téléphone à mwasi code téléphone à mobali code yabana code nyonso code nani akufungola ya nani akosimba ya nani parce que eza na code bandeko tata botoli téléphone 6e sens ka ndenge esalaka ka nde balobaka ke 99 jours eza ya moyibi mais mokolo moko eza mokolo biloko. Moi je dirais que eza nzambe ya nzambe azwi téléphone akende nango bisika ba verrouillaka ba téléphone ba déverrouillaka akende nango na soki ba côté na bango wana moi je connais pas soki na limete soki wapi ba petit bazala danger wana bango bado ba déverrouiller nyonso tango akende nango bandeko téléphone etonda na code nde code mais comme bana pe basakana te bino boyebi congolais akoke classe te mais akosa nyonso l'impossible n'est pas congolais nde tolobaka bapeti wana basalaka misala tout wana badeverrouillaka même ata soki eloko yango eza soki ya ndenge nini ata coffre fort bakodeverrouille bafungola téléphone ekomi accessible papa azwa chombo afungola boye akota na galerie bandeko
père Ganga. Père Ganga, selon l'information tozu, à ça la même crise. Akwei alamuki akwei basopele na mai parce que akokate. Bandeko ba bolingo amona ba vidéo ya ba sex tape. Moi si na mutakalisé avec monsieur Serge. Lukusa o azali promoteur ya école Les Chandeliers. O ezali bandeko na Wenzabadi Ading. École mo eza en étage. Je sais pas si ezali primaire, kaka to ezali na secondaire. Donc, toyebi troté bato bazala ba kote na ba koyeba bino bolanda émission, boki na vérifier biso information. Bozola biso na photo ya tata na to confirmer parce que oto anango awa tozana mwa keba ba kombo kokanaka. To boy to ya kotia boye ono ezaki yete to peza yete e osala malamu te. Tozana ba image moko awa mais to ana na keba. Tozela ka confirmation parce que batou déjà baza na terrain balandele la biso école to pe promoteur école wana. En tout cas une fois to zoui ba confirmation à côté miniature parce que c'est vraiment méchant, c'est un prédateur. Il faut bato basala très attention na basi na bango parce que muto aboye a mérité boloko. Oui, bandeko Serge Lukusa. Ba image na moneli façon na moneli yango elongi wana libandi wana na zolo wana emonani mpenza ka mordant parce que papa leli eloko leli si eloko esalisi papa crise ezake tata nazo niata mwasi azotungula ya kotungula bandeko na nsima s'il vous plaît. Donc naza sûr et certain pota efungwamaki ya opération ma oui naloba makambo na maîtriser parce que nasi nabota na césarienne nayebi koma ezalaka na 3 mois. Na 3 mois ya césarienne batungula yo. Ah mais non. Na 3 mois césarienne batimolo na sima mais non. Elekeli papa esali somo pourquoi parce que asala angote. Ye asala angote. Mais amoni mutu mususu osala ngo mwasi oya bala na mbongo. Donc akoki angote yango abeleli kande balobaka omoni ndoki belela. Tata beleli Serge Lukusa ndoki. Alinga bomele mwasi ako tungula ye na sima bandeko s'il vous plaît. Donc o babenga sodomie proprement dit, sodomie na vrai sens du mot. Mwasi auti ko bota ya 3 mois passé papa oki somo aokeli bébé mawa aokeli mwasi mawa. Nayebi te bandeko nanga to okende wapi to wana mokili nini mwasi ya libala wa marié mama ya bana. Plus grave, wana bébé na maboko. Plus grave, otobota na césarienne. Otobenga ngonini bondoki, envoûtement. En tout cas, il faut le que l'on combo parce que nga, nazoe bate. Nazoe bate vraiment, eza mawa. Nga na oloba la bandeko basi, so moni ko prêt pour na libala te. Parce que libala, ezala engagement. Ozozo na miso nzambe premièrement. Et puis na miso bato. Et tu dois être fidèle. La Bible dit que les lits conjugales soient exemptés de toute souillure. Oko souiller lit conjugal. Na bondumba mama likamunini. So mon ko prête na libala te. Sala ki ndumba. Zala femme libre. Mutunyo so azwayo. Oko matopoza lokola mise. Ba touriste ba ko betaka ba tour ba bimara ba kende. Ke okota na ndako libala et puis kuna après kuma osala bo soto ya boye amemi tibau tibindi na ndako malédiction bana bakomi na kobela vraiment c'est une honte lo barabakasayen. En tout cas nazoyeba te basi ya mabala bokosa soni mokilo yango vraiment ya solo komi na suka parce que makambo oyo ekale ezalaka te. C'est vrai, ça existait, mais niveau ekomi na baliro mamozo kendele. Ça craint, franchement, ezo bangisa. Bandeko na ngai, po anini boye. Moi, j'ai toujours conseillé aux gens, si tu sens que il faut bimalibanda, il faut tricher, pour des raisons, songolo pakala, bomalibala. C'est mieux, hein? Malamo bomalibala, hein? Ok, yoza libre, hein? Tu vis ta vie ou encore tu fais ta vie.
que oyo ozala maboko ya moto tu y es engagé et puis osabo soto boy mais pourquoi nini pourquoi c'est vraiment méchant en tout cas c'est inconcevable c'est vraiment inadmissible ezali inacceptable makambo boy quelle humiliance et le barawa yambo quelle humiliation obase mabala ba kosala oyo niveau ya bozoberi oyo totiango na catégorie nini mwasi aza vraiment ekizengisienne mwasi ya libala na beba 3 mois bandeko esali mobali somo amoni bakovake mwasi oyo apesela mbongo na nsima s'il vous plaît na bebe na maboko mama non bandeko nakoki yango te nalobaki kande tomesana oya kosolola kopesa basongo mpe kopesa conseil basi ya mabala c'est pas bon les adultères dit la Bible n'hériteront point le royaume des cieux. On est humain, il n'est parfait. Même moi qui vous parle, j'ai des faiblesses. Mais il y a de ces choses-là, il faut vraiment tout s'abstenir na yango. Et on a le banabato, bande wonangai. Vous savez, ces années-là, ça paraît très difficile. Et pas nzambe lo a pas ses raté. Le Saint-Esprit nous rend capables de tout. Ndimela Yesu. Rassure-toi, penza que relation na yo na nzambe ezali bien parce que le faire aucune église ne suffit pas ou encore elakisi te ke elobi te ke okomi chrétien to pe mwana nzambe tu es né de nouveau non naître de nouveau c'est autre chose c'est convertir ezelo mususu kokene église pe ezelo mususu tala wana ba vie mobo oza conscient ke ya bien te na bandenge mobo koka kotika te to linga otika mokoka te ya ndimela Yesu. Une fois que tu reçois Christ de tout ton cœur, le Saint-Esprit sera scellé en toi et c'est lui qui rendra facile ce qui est difficile en toi. C'est la seule et meilleure solution que moi je peux te présenter. Accepte Christ dans ta vie. Pesebo moya kota. Mwana yebo ndumba famille na bino moni singane kanga yo wana. Mwana nde etika yo. Parce que bilo mususu to mona ngoka aboye. Mais so bo landeli, bo réaliser pe bo comprendre que et ça normalité. C'est dit à quelque chose parce que la Bible dit que derrière toute chose il y a un esprit. Ah oui parce que moi je trouve anormal une femme mariée babala na mbongo wana famille na yo wana bana et ya mabe makasi koleka ya balolenga boye vraiment na bébé na maboko non oyo ekozala oyo eza ma mususu oyo ma mususu. Donc moi bamilimo misusu babilo misusu balie miso elandaka biso wana basinga miso ya bafamille oke baloka bino ezalaka bongo parce que libala ekufi oyo bimiti na réseaux sociaux nayebi te même si l'homme akozala motema kolimbisa mais mutu mobimba mokili mombemoni yango belle famille nini mama bokilo nini semeki nini akolinga to akondima libala ne continuer en tout cas libala ekufi. Ouais, ce qu'on va pour éviter ça, c'est a besoin de Jésus. Les amis, c'était ça. Ah oui, la solution c'est Christ. To comme na biso na suka, nzamba pambolela ngai bino ezaki tolika tina bonzambe avec la grande dame. So ina no s'abonner, abonne-toi. Partager pour ebito obikisa nani, bato belle ba osunga mala ba conseil na biso ba obenga pe bazozwa ba directif ba orientation les sungi par rapport à ma préoccupation na bango. Ba ope bana besoin de prière. Tozo sambela na bango. Ah oui, parce que ceux tozana et apona nzambe boyebi ma bango. En tout cas, abonnez-vous, likez, commentez, partagez et n'oubliez pas d'activer la cloche pour ceux qui et là moi c'est que koti aux notifications. Na lingi bino mingi. Quant à moi, na moni bino mbala ya sima. Que le Seigneur vous bénisse. De bonnes choses. Attendons. Bandeko na ngai, bo fete bonne année na banda kuna bana, bino me nga na fete bonne année na bana nga na ba hôpital. À cause de ma femme Serge Lokusa. Quand moi saboti le 10 octobre 2022, année autosila oyo. Car ndenge na sala ki so erreur ya liboso na si moi si bon vu pota césarien nga na bimaka trop musala nga na sala kana préféré on nga toujours na pas maman bokilo ba finalement ya moto bona boy. Na lule bango taxi bazonga na mwana ya bébé ozo kokisa 3 mois lobi
Elle a insisté à accompagner biso na ndako baza juste na le samba tozui taxi na komi wana pendant que tokita na taxi na ofuta na moni mwasi Serge Lukusa promoteur école Le Chandelier a bengi sans respect à mobali na ye papa bana na ye de na kokaki te na botoli téléphone tant na botoli téléphone na ki nango na ipen et pas bateau ba débloquer ils ont débloqué. J'ai trouvé des histoires. On a l'élite, Serge a couché moi si nanga tina Nice. Serge Lukusa promoteur école Le Chandelier. Oh ezali parents. Oh ayebi que moi si nanga za na mwana ya bébé. Vous voyez comment Serge a détruit vie ya bana nangai. À cause de son argent. En tout cas, baata boezali a ko décourager. Imaginez moi ça batu babala nzokande promo yaka coin po abimana moi ça batu ba preuve pe yango yo. Likolo nango a komi suko sala ba menace de mort aboto la téléphone yo. Et normal te papa promo coupe c'est que ban école wana ba mona ka ba makambo et normal te et que Zambena